mwana oyo auti kotémoigner mais lipamboli nyonso epesamaka ya ofele te esengaka mpe sacrifice ezala mwana ya jeune fille abeli cancer oyo toyebaki source nango te oyo bandeki komonisama te mais au travers église ya liloba na nzela ya basali na prophète maladie emonani prophète komona moninga bona nayelaki bitike prophète asambela mpo nanga nzela nanga ezala polele nde na babaki na okufa na kimia oye toyepa prophète boye prophète asambela mpo nanga prophète ayesanga abandi koseka ngana ati prophète tala bayebisingaki nazona cancer natikali kaka 90 jours mais déjà na consommaki 30 jours donc natikali koka na 60 jours prophète aseki lisusu ati nayoka cancer. Amen libota ezanga Serge Mimon Kasa nakotaka na cellule ya Ngeranger 3 na yo témoigner munene nzamba prophète Konde Paul Dominique asaleli ngai vraiment na souffrir mingi na malade na souffrir pendant makasi pendant 5 ans ya souffrance pendant 5 ans wana ba chaque année nga fo bo opérer nga chaque année nga ba opérer nga kaka mbele ke raté te mais to lembe pe ka église te ba opérer nga mbala liboso na Mandina eleki ba opérer nga mbala mibale mbala misatu to yeko je décision na mama faut to mo koyaka ka sko koya mega cheche pa prophète to komi koyaka er nyoso lipnani koyaka lipambo lipa prophète na 5 heures au moins to na mbete hôpital mais biso faut to yaka au moins to kimi hôpital to yena aw prophète ka komona biso boye bokende kola osala kaka lelo ba osala opération kaka soka to yepe boye kandi mal ba prophète ba ke ndeka ba zo zonga ba osala opération moi pe so to zongi obligatoire faut ba osala opération soko ko ya bo mona ba kima nga sola ko pola ba tofine zo bima ngai na banzoto na biso bana basi mona tofine zo bima ba poso nzoto zo longwa suki zo kweya to ande ko yeba tini zo tungisa mais minga ba opéra kanga kaka ba opéra ngai toke HJ so to continue ta HJ faut ça nga examen mo lobi au mona lelo 5 heures to kuma na mama toke to ya pas prophète to ya pas prophète bo mona basala prophète ba opesa nga kit pour étant salé nango divike na ndoko ko telemate po miku elembaki makile polaki au mona basala prophète opesa nga faveur wana vanda est-ce que vous na prophète bo prophète a au mona ka bo bozonga kola osala lelo ka bo opérer si tu comme na 5e intervention na nga opération na nga to ya boy au prophète a voyagé déjà donc qui monter ma passe ba biso to ke bongo et to ke bongo boy basali balobi kaka lelo nde bozozonga bazo opérer yo ozonga to zongi pe boy kaka lelo wana celle de bakota ngo ko lia te menga no ba 5e opération na mi liela ki kutu na lie pe na meli nga pe na ji mais to zongi pe boy ko koma ba 13 heures faut kota ka celle de 13 heures ko na koti pe celle de ba fongoli ngali bumbu ko fongola ba fongoli ngali bumbu nyonso poli donc na michopo na ba matrice ba trompe nyonso poli pena ba photo ezali loko nyonso kati ya bumbu poli minga nga balobi moyen to simba yo ezate po ba mona loko ko simba te poso ka ba simbi wana dans ça l'hémorragie na kufi minga nga batongi nga kaka bongo na biloko na nga opola batongi nga batiki nga kaka bongo babimisi mais ko bimba bimisi nga bayebisi mama ki oh mwana ninga zana akomi dana cancer elie simbi na mikuwa na makila nyonso poli donc to mona eloko osimba te na nzoto mwana yo bakomi ko minga nga komo négliger nga mais biso to lembaki pe kaka te to bimo hôpital yo sa ke prophète a voyager ka ye to ye lisusu ko so lipamboli prophète siso kake nzamba ko sala lobi ko ezali to zongi ba yo biso campus pour opérer nga 6e opération na nga na campus kuna moyen to ya boye ezalaki te pona nda otambola te ba yo opérer nga 6e opération na nga kana ko nzima na basali na téléphone ko landela ba yo opérer nga ba fongola nga côté ba matrice ba kati nga musunya matrice ndambu
basala yango examen okata bakati wana babike fona banda traitement ya cancer semaine prochaine. Le traitement wana na obanda eza te epo ebikisa te eza lokola antidouleur ka ya cancer po cancer azala na kisi te. Si apres avoir kosala 6e opération minganga balobi bavandisi biso na bamama babike eta mwana bino akomeli atikali kaka na 90 jours selon médecine. Donc 3 mois kaka. Donc mokoli weke ezwa eyebani te mais entre les 3 mois wana akokufa. Esalaki nga pena motema pasi ngabi nzambe nasali nini nakufa avant l'âge bo. Naye kosenga bibimisa biso tozonga ndako kozonga tozongi ndako boye naongo tiaka bamama pression ngabi fona kende namona prophète mama azala te nake koluka église lilobaka ya pembeni place nazalaki nakutana musali wana nda sutana yanga toyeti epa prophète awa kokoma tokome pa prophète boye na banda otambola te bayaka na ngai ya komema mais kaka tokomi liboso porte à prophète musala na bisika kitoko tambola koniata kana neti na loponga prophète ngamu na ndo tambola te makasi wana ezunga na nzoto banima moko tambola mutasimanga lisusu te na tamboli tina kati ya ndako ya prophète komona moninga boye nga na yelaki bitike prophète asambela mpo na nga nzela na nga ezala polele nde na babaki na okufa na kimia nzambe alimisa basumu na nga koyeba prophète boye lie prophète asambela mpo na nga prophète ayetanga abandi koseka nga nano prophète aseki mbala liboso na mona prophète koseka bongo prophète aseki na motema kuti mopesa nga kana nga nga na ye prophète asambela mpo na nga prophète ngo abandi oseka nde nga lisusu prophète apose nga question nini na msi prophète tala bayebisi nga ke naza na cancer natikali kaka na 90 jours mais déjà na consommaki 30 jours donc natikali kaka na 60 jours prophète aseki lisusu ayebisi nga yo oza na cancer te ngabi prophète est-ce que oui wana cancer te d'avance kutu ndeka koniati cancer esili mais soko obima ozongi ndako epa na bino baondima te bakoyebiso bochange bahôpital bokochange plus au moins 2 hôpital soki bokomi kuna bakobandela baexamen nyonso bomonake cancer eza te na ndimaki na kaka amen tika kaka na ndima mpo kondima ezalaki su te mene exhortation ya prophète ya journée wana alobaka na biso abi ebele boza awa bokobika na kondima na bino moko te me bokobika na kondima na ngai konde na ndima kaka amen wana tobimi na biso mpe nazongi ndako kozonga nazongi ndako maladi eyeli su ata fois 4 donc kosenye bamakila tofina ye tofina moto ekataki me tofina ye lisusu makila ekombi kobima ebele ekomi te apres de compte bazongisanga susu 11e chasse ya makila nde nani mosali wana tozalaki na bi te yo uti pa prophète bazonsoso makila ndeni bazonsoso makila te bandeko na biso ya famille balobi te fo tozonga hôpital semaine topréparé tozonga hôpital wana campus babengi biso mama kasa boya baparent bazonga hôpital oyo na baexamen tosalaki na mosuni ya matrice tokataki wana po toexamine toyesa bino na minute oyo mwana aza na cancer te tobandeli baexamen biso ana campus ka mwana na yo oyo eza lokola 2e cas banda campus banda tomona ka oyo ya cancer kolimwa na nzoto ya moto donc famille ndimi mama ndimaki parce que biso tozalaki da tokuti edana maloba prophète mais famille bo papa na biso babi bouti pa magicien na bino wana jamais azokosa bino bozomona teke mwana suki ezolongwa balobi azokufa bino bozoloba kaka prophète na bino tokende hôpital mosusu kaka maloba prophète na baki tokochange hôpital tokepe hôpital mosusu kota bachangu na madalaia sope madalaia tokomi na hôpital wana babandeli nga na baradio na baéchographie bandeli nga baexamen nyonso à 0 donc balobi mwana na bino nde aza na cancer te ata trace moko te elasake moto aza na malade ya cancer famille ndimi kaka te tochange susu 2e hôpital lisusu tokei babandeli susu baexamen nyonso ya 0 balobi ke mwana na bino aza na cancer te eza kaka bainfection moto ezodérange alandela kaka traitement ti suka ya 6e mwana ye nyonso kezonga kimia vraiment ezalaki eloko moko étrange na maloba kaka ya prophète asambelaki na ye kupo na nga te ayebisaki nga kaka ke kaka nde na niati awa cancer esili na ndimaki kaka amen nazongi na nga mpe pa mama eye kosala 2 mois après
Saint 2024 tokepe Saint nga malgré passe na ngai na moi likola gomme na nga ndi na komeka peser 38 kilos. Donc muto kotala nga to koyoka kama to comme na Saint na ta stade de martyr baninga nyonso bazosepela bazobina nga kaka na sali puta bafiniki nga na saka ya kolala soka bachenga mai bone bandi kosanza na kata stade si Saint esilaki nga natikala kovanda te sili babimisenga bazwisinga transport nazongi na nga mpe ndako nazongi so ndako malade nazokoka te nga nalelaka kanga mpi nzambe basentisai nyonso nga nayaka nazongaka kaka na deception kolela me maloba prophète ezanga kaka na monoko na obina bika deja bake basaleli nga ja kokoti bameli ja kokoti 3e mois na nga kaka boye makila na ndenge ekatela donc biso moto oyebi te makila ekata ndenge nini nalamuka na ntongo boye banjeniki nalaleki na nguna na mwana ntongo boye banjeniki makila eza te tofine eza te normal ngabi mosusu mosusu etiki no totala non lobi nango so nalali so na banjeniki na ndenge nalala mpona kosisa na ndosisa mosusu 5 pampex so 6 pampex na journée avant na koma 23h fo ba pampex wana esili etonda makila nalali lisusu na butu nalamuki lisusu makila te loko te nini te dozali ya kokamwa na ndimaki te na sisi jina nga traitement na nga ya kokoti kolia ezongi mpona bende kolia lisusu te naliaka te na vivra kaka na mai donc kolia ezongi normal nyonso ezongi normal mikuwa oyo bende kolemba ngai na komata moto tata na mutuka so kaka mouvement esali ngai mpona bende kolela mpo mikuwa ezosala pasi mais nazongi nyonso normal kimi ekoti makila ekati ti ngamu na nde opese 38 kilo lelo nazosabino na opese 67 kilo nyonso ezonga normal makila ekata batofine elongwa osuki pe ezonga normal donc na minute oyo naza normal yango na kopesa nzambe prophète merci na nyonso po asaleli nga amen. L'Éternel est amour.